Capage TV. Capage TV. Il paraît-il à soi qui visa à Canada. Visa à Canada. Ah. Donc il faut commis bombe na prière. C'est ça. Nyon soko ça la maman c'est ça capage. On a dit intervention ba ningane ba tout pas zo ba kala même chose âgé ba triquer mais donc zongi ça paye. Yo kanisi na Cameroun kindokeza te. Eza makasi. OK. Et loko est très important na mutu faut commis bombe na kata prière. Amen. Ndeko wana ko kufa boye te. Bible pekisi biso to kufa lokola bato mokili. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Okufi lokola nyama. Lipamboli no moko sepe na ngoto posséder ngote. Omoni yango me o sepe na ngote. C'est ça. Batebele ba osuka na ba niveau wana. Donc il faut qu'on tali sabatu que Jésus-Christ c'est kombo wana échoua kati. Amen. Quel que soit problème, quel que soit likambo etungisa yo, il faut qu'on croire. Amen. So kuta mosala nzambo oyo azotambola na Yesu elongo, oza na problème etungiso, okoze kana epana ya bondeli position ya konzima. Au moins la réponse. Même kindoki na kati na Europe na ba Amérique ezali. Et vandi kutu ya makasi. Oyo eza même na degré makasi koleka na biso na Congo. Na biso na Congo eza sikoyo na dimension ya makasi pona nzale sanga na kati na motema mabe na kati. Donc omoni muta batne étoile omoni bana ne baza bio bido pona détruire foyer oyo. Na kosala tout bana na ngando ki ba pesa bana papa X ndoki po famille ane koya. C'est ça barré. Peut-être ndeko moi chacha ki pastek liboso c'est qui est choqué. Non, na mona ki majoana eza bato baza ko utiliser bango na temps ya séduction makasi. Ah. Mais oui, parce que moutou normal. Ils n'ont pas voutement. Ezali ba utiliser makasi pour la séduction ya bana nzambe ko détruire ba vie ba tout moralement. Omoni ndeko wana sango eza tant naé. Mais il faut à gérer tant de makasi pour ba grand journaliste au peut ba sa impact na mboko baza ba kenda. Ba msupe ba kufa. Na ko senga na tant que ami benga maraza chrétien, il faut à gérer tant na makasi. Parce que les moments au lieu qu'à même on a ba divers mais à saisir en mot et les quelque boyeti à critiquer à même battre ba polémique té à sala musala ne atika na domaine à tchanzambe liboso. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te oba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento oyo omona ke batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola
nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté vous allez vraiment déçu. En tout cas vous là Ritz Beauté ana ba produit malamu pona le poisson ya bino o ezona pona ba kento surtout nazo mettre c'est botala ana Bomo déjà ba kento ezate ba noir ezate ni cette na ya musona les couleurs na tingani ka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ritz Beauté. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Capage Télévision, merci. En tout cas, tous les évangélistes et Kouchou Miché. Malgré à Mwangani Bisso moi trop, mais Azali, yé, alobi Azali, bao, te bazara, tapote, nzabalingi, tapote, na TikTok te. Ya kendara pena na terrain, à Sambeli, aïe, à Sambeli, ceux qui message Azali à Pessi. Et ça fait parmi. Ah, papa, on peut doyen, Capage TV. On a commis doyen, donc. Doyen quoi? Doyen ma casse. Mais ils ont loyauté dans Verio. Et puis surtout dans Bandeko, mon Nakanga a plusieurs fois. Vraiment. Fidélité dans des autres. Vraiment. Bonne santé. Vraiment, dans un monde, dans un monde. Je pense que le roi Pasteur John. Mais oui, bon, tes problèmes est dit taille oh ils ont taille évangélique. Voilà, donc ils ont taille que ceux qui n'ont pas de libumu na quotidien une semaine libumu disparaître. Ah c'est ça aussi. Donc so mo libumu zo ya munene tika libongo eba ye mo libo titi. Donc na préféré na demeurer na taille nzamba pesinga. À chaque fois là mo pe mo na mo litame banzo ya boso na quotidien une semaine na zonga na ndenge na laki. C'est ça. Très bien. Vraiment. Boni outil fraîchement na hôpital. Yes. Pour ça mais là pour na bateau yo baka ezali ya maladie de brutalement pe balamon ko na actualité au Italie yo moko. Yes. Papa, balobaka na hôpital kuna so sambeli bien te et kozonga. Parce qu'ils ont pour la lumière et bouger. Balobaka bon, ce que c'est préparé te moto yo ke sambeli là, pour zo pe retour. Pour tel musu c'est ça ya famille de côte ça rabat l'hôpital. Yo pona yo bon, maman Capage. Très bien pour la question pour nous sunga ban nzambe belé bolanda biso et tant que mosala nzambe ko kende na ba hôpital ko bondela ezaka d'abord mission nzamba pesaka biso o ya za mandaté na secteur wana. Pour que l'hôpital faut se préparer. Un tout d'abord, les ba service musu to kendaka to sala la gêne. Na kena gêne et prière na sambeli pourtant to comme à l'hôpital yeba que hôpital nyonso to monaka ezalaka ba démon géant o bazalaka na muto ke na fièvre mais babaki c'est le typhoïde babaki c'est le basika babaki c'est malade muso botami kaka na hôpital mais yo kende na fièvre. Donc ngato na ki on est mosala nzambe il faut spirituellement nazala mûr pour ça na keka lo bopete boy o ko sambeli pona mutu malade ya mutu ane bimé couture. OK. Tout le monde a plusieurs fois na vivra pelo kwana. Donc tout se prépare à la prière, OK, au sambeli pona malade, au talisser d'abord parole de Dieu, on dit c'est que Jésus est capable de qui sont même à tous hommes la qui cité. Amen. Donc on même déjà au remonter qu'on dit mamuto zobela, on dit la parole de Dieu et puis on pose les maboko prier pour na kombo Jésus puis bika mo salimi. Neto to salima siko. Mutu nakata koma la muki. Donc, ils ont se vanter, mais tous le bango pour la gloire à Jésus-Christ. Donc, Mutuna Katsa Koma, pendant 7 jours, Miss Kanama n'a convoyé sur Mutafungo l'émission. Justement, Vanaya Kosa l'émission. Donc, il faut que Jésus-Christ se comboana et chouakati. Quel que soit le problème, quel que soit le cambo tungisayo, il faut qu'on croit. So koute mosala nzambo azo tambola na yesu longo, oza na problème tungiso, o cause kano epana ya bonde le pozo so kondima. Au moins la réponse. OK. Moto nzambe na tu ko sora na mama Naomi Feza azape pa coach moko kaka. Poto zali na bango ya Congo awa na TikTok.
expliquer que na police que na poto en tout cas bana bazali kobeba pe makasi na sorcellerie na lobi eza na poto te po awa pena ba canal na biso to kotanga kombote ba komi kokota na ba dessin animé eza na ba dessin animé mususu ya mabe makasi oyo zo injecter sorcellerie ya makasi parce que lobi na poto eza na jouer moko o bana bazali kolota yango mingi en tout cas mindele bazali kosala bana basalge ba parents ebele bazali kokipe pe bana te po kayu ko bima mwana moye ayeba losambo mingi ezate mama encadrer mwana ezate po biso ba oto sala ka to kendaka ba misala to tika bana le mususu na ba bonne na bandeko soko za na ndeko te na ba bonne ezapena mwa difficulté zali ebele okiko lo bani na secteur wana non ya mamu ya bana po place on a des diables à côté pour moi azara innocent peu inconscient après baté li konga ba pesi mbelio ba pesi na boma papa na boma mama yango ba utiliser mingi bana na sorcellerie ba famille ebele ezokemba ko bani na point premièrement ba para baza na kati ya distraction makasi to boyi te foko bima ko luka mais au monde na ba secteur ya libanda mboka tozwa kapé ba pela ba pa ya mingi bandeko baza na Europe baza na Amérique allo papa tala problème boye osungi na prière. Il faut qu'on garde bana na vie de prière. Amen. C'est très important. Kolanara le engete akobima musala to boyiti. Mais bano yo boti baza ba venir à lobby pe baza lipamboli na yo. Amen. Ce qui négligence eza makasi na secteur ya bana. Et puis suivi ezati nde bana mingi babebaka. OK. Na ba poto wana omoni ba pesa pouvoir mingi na bana, pouvoir mingi na basi. So pe moi ça makasi na prière te. Ndoko mona ke bana mingi bazobeba omoni ba dessin animé oyo même biso peton to raba la mike total ba dessin animé belé o to ko mona ke ba signe franc-maçonnerie za makasa kata ba dessin animé to rotanga ba komona ngote pona poursuite et puis na pona YouTube mais ezali moko ya babiloko ba mindele bazo ko tsango na kati ya ba dessin animé pona pouvoir magique pona ko capturer mayela bana omoni tiko pumbwa babilo mo bongo moni bana bazolinga ko imiter makambo sa ma dessin animé génie maman le génie là voilà génial le pouvoir tala na otambo likola tapis volant tout ça biloko on a déjà ça ba signe sorcellerie soki boza na suivi bana te petit à petit même kindoki na kati na Europe na ba Amérique ezali et fandi kutu ya makasi oyo eza même na degré makasi koleka na biso na Congo. Na biso na Congo eza sikoyo na dimension ya makasi pona nzale sanga na kati na motema mabe na kati donc omoni muta batne étoile omoni bana ne baza bio bido pona détruire foyer oyo na kosala tout bana na ngando ki ba pesa bana papa X ndoki po famille ane koya eza ba réalité tozomona surtout biso na domaine ya délivrance tozoka ba kawa na makasi na bonde la rapona ba kawa makasi surtout ya sorcellerie concernant Banamiki. Ok. Moto Nzambe, merci pour la étape. On a tout continué en étape mususu autokolobela. To boni yozali moto Nzambe, to ebike babilo comme sou pe zala babilo comme woko ezala ya ba hôtel ya famille, ba mususu pe bazala kana mususu ba ya ko bilo comme sou ezala ya kolanda te, to zala ba to vani na internet to yebi ba demoni mususu bazala na internet to sala live bazo ko finga la serre, zo lo babo bazo ko attaquer yo to moni pe ndeko sango à ça qui là ils vont là qui osera tout le temps internet dégué à l'obéli bato ebele bato qui mité ma basepelité ba lobi sango mokonzi ata ba invité ba pesa mbongo akoki ko loba bongo te sali lokola ko dénigrer moi ba musicien na biso ya Kinshasa misusu et sali vraiment bien est-ce que mutu na etanini o akoki ko zala face ya micro pe ya téléphone na attitude ni non premièrement moi na domaine la vérité n'est pas bonne à dire to vérité musu pe ba pesa nka te bon vérité ça toujours petit to ko bomba vérité ti moi na domaine la bino journalistique il faut bon dans la façon quoi ya ko transmettre message il faut que ba message mususu fait à la bo filtrer yango et ça raté message ka ndingo zwa kango seko epe bo ça o bongisa bakisa ba épice tout ça le ko boaka ba conséquences za makasi omoni ndeko wana sango eza temps nae mais il faut à gérer tant de makasi pour ba grand journaliste o pe ba sa impact na mboko baza bakenda ba msupe ba kufa ba toko ba misi Masudi Tambo personnel
yo le belanga journaliste mutu loko amisi o azali na RTNC. Il y a des journalistes au basala ba ningisa ba temps ba kenda. Alors tant na osoko koki ko kasate ke on tika la na top. OK. Na 2018 sango ebana ndinga ebana loti. Aye ko so plein na ba année Covid kakao. So tali bien. Alors na ko senga na tant que ami benga maraza chrétien, il faut à gérer tant na makasi parce que ça moment né au lieu ka même ngona ba divers mais à saisir ango et le kek boyeti à critiquer té à même ba polémique té à sala musala ne atika na domaine ne a tcha nzambe liboso nzambe akobomba epe ako protéger musala azosala ekozala malamu mingi ke akota ba message moko ko dénigrer bato mususu côté mususu bato basepeli côté mususu bato bazolela ozotia carrière non en risque na danger plutôt et ça concerne la repérer sur Hollande biso alanda à mettre en pratique mais les gens n'ont pas bête là pour nous reprocher mutu so kuto lingi mutu donc so ko lingi mutu repérer va conseiller bien pour orgueil pour kitsa mutu pour exemple na batu misoso balanda biso so ka saisir yo côté famille té à saisir yo côté entourage té à Hollande pe côté ndika côté internet pas Hollande ndeto sala ba mission ya bato belé pe balanda ndeto belé bazapia to ngape na zo bataki belé na internet oui bataki belé omoni muta bengi yo batindi lo fotani ya nudité na il y a des choses comme ça to zo ka bataki au talika bo fungoli au bloquer numéro au effacer photo et donc pour na ko éviter pour créer sous ni l'homme sauté wana ko moyana te ezate na bloquer ka bisili bon benga poto solani c'est ça on sali déjà mauvais départ on sali mauvais départ mais ça c'est pour na siko na longo attaque déjà on a donc ozoya ko et pas mosala nzambe au président ba nous so ba kanisa ke moi si eza qui eza nzoto non moi c'est ça état d'esprit pour moi ça la peine moi si faut eba nzambe amen on se comprendre so yebi nzambe oza moi si oza na valeur eza beauté intérieure de contact eza beauté extérieure ti ndeti ndeko moi ça qui pastek liboso c'est que choqué non na mona ki majoana eza bato baza ko utiliser bango na temps ya séduction makasi. Mais oui, parce que moutou normal. Mais ça pas envoûtement. Ezali ba utiliser makasi pour la séduction ya bana nzambe ko détruire ba vie bato moralement. OK. Nazo bisabino solo pour mouto yo aza normal akoki ko sa eloko alati. Jamais. Et puis moi na muki. Donc il y a des esprits au baza ko tchala ba vie bana wana baza ko exposer ba nilité na bango pour na nini peuple nzambe ba kota na kata séduction distraction envoûtement surtout nidité moi si et ya kana puissance makasi soko na bo nzambe te oko bandola la okomo kanisa nidité wana e bando kanisa ngo ale et même ba immoralité et même ba film pornographique après boké so la mobile aller OK savon OK masturbation. Donc ce sont des choses il faut que yebisa bana nzambe biloko bon kotala te OK et aux zappé pour créer des espaces musoute na cerveau na yo. C'est ça. La Bible ne donnez pas accès au diable. Mais oui, ne donnez pas accès au diable. Tant au tali première fois. Mutakangi ona papa te. Au tali deuxième fois. Et quoi tirer ma mususu. OK, c'est ça. Il faut qu'on évite ba na nzambe. Mon biso na domaine de délivrance. To so bon de la pona baka ebele. Amen. Pe nzamba zo sala. Amen. Donc il faut qu'on évite ba na nzambe ko tala ba biloko wana eza bien ti. Faut tant beaucoup ta ba prière. Et ko créer ba problème. Oui. Ni mabote zoyate. Célibat. Bana oboti singa. Donc il y aura des complications modo détruire vie de pourtant ba tala mutu tala ni wana. Oui, et loko ni ko là. OK. Yo talika bomé vie ne bibi. O lokami. Pesa banganga de ba photo ça ba senga. Oh. Nganga luka lokaka photo moi. Ya momo ni temps tozali mama kapache. Bible le dit Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il faut to kotali sabatuke mokileza nzambe. Amen. Malgré Satan za ko agir, mettant na eza muke ayebi. Yanga zo ça de toutes les façons ko luka ko roler ba mususo bazana distraction ba ke na ngambu nepo mkola suka ba kende na enfer. Enfer eza réel auto benga lifelo na lingala existe tango zo vivre maman papa zo nanga ozana ba mbongo ozana mituko za bien mais faut pas o pensaka un jour so na tiki mokili on a go passer éternité nanga wapi
na enfer ou bien na paradis. Et ça, biloko ko bo ignora kangote. Biso conscience ezonga na mususu to moni kameli moninga ya poto moni ndeko oyo akufi oyo na Cameroun. Oui. Condoléances na ba Camerounais nyonso ba baza ape bipai na bipai to kolobela ba banzela ezaka lokwa loso pose ko so kende triomphal na butut. O tout ambeka na nzete. Eza peka lokwa garçon na tout na eza peka na ba mususu to mona na banzela maya. Ya mutakoti na ravin na biso peza na nzela maya. Sécurité za raté. On peut pas ko kende uta to mona ba dégâts et ça la maka. Tout le monde est choqué par batou, ndege batou, ma aussi na mitema, mutako kufa ba ko filmer et ba vidéo ya suka ya mowe ya garçon na o ya humoriste. Papa tango mona ki yango. Omi lobela kini. Il faut se préparer toujours dans la vie de prière. Komi bom, ayeba kité tango za mona. Voilà. Il paraît-il la joie qui visa ya Canada. Visa ya Canada. Ah. Donc il faut komi bom na prière. C'est ça. Nyonso ko sala mama Sainte capable. On a dit intervention ba ningane ba tout pas zo ba la même chose âgé ba triquer mais to zongi sapé yo kanisi na Cameroun kindokeza te. Eza makasi. OK. Aza na famille o côté bu mama côté bu papa. Tangu yazo bunda na vie na ye tout ça lelo bo nzamba sungi azu. Ya ona lobaka sataza mutoko collaborer na été. Azu moi visa na okende na esengo na saini asala accident kufi. Mais soka bomba maki na kati ya losambo. Et loko est très important na mutu faut komi bomba na kati ya prière. Amen. Ndeko wana ko kufa boyete. Bible pekisi biso to kufa lokola bato mokili. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Okufi lokola nyama. Lipamboli no moko sepe na ngoto posséder ngote. Omoni yango me o sepe na ngote. C'est ça. Batebele ba osuka na ba niveau wana. Makasi. Yewana lelo accident salemi pour la nuit. Manquement total ya Jésus-Christ na vie ya mutu. Et même makaba makambo bongo. Manquement total à Jésus-Christ. Désir de grâce céleste ezati. Mais ce qu'on kufi bongo sans qu'on se repentir, sans qu'on ait banzambi. Mesure céleste ko lobake no bien to se gele ngolu esili. Donc tant que zo pema boye, c'est le moment où accepter Jésus-Christ. Amen. C'est le moment où bongisala nzambe soka peme kei c'est fini. Yango musicien mo kuta mokila loba, une minute avant la mort c'est toujours la vie. Une minute avant la mort, tu peux recevoir Christ. Jésus-Christ peut te pardonner, peut gagner beaucoup de likolo. C'est ça. Baloba bablo ko za na nzela. C'est pas ça là mais vaut mieux oyoka yango baloba bien, vaut mieux oyoka ezobima. Mais kolanda o moté ya sala. Mais papa bodiembela on peut mingi. Non bon. Il faut que tous à la paix exemplaire bien sûr mais mingi maloba otoyoka pour Bible lobi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ozoyoko ezobima na minoko basala nzambe. Et qu'on y soit vie mais il y a un moment où amoni bokonza likolo te. Donc ma caméra c'est un peu compliqué ma casse. OK. Donc c'est ça. Papa, tu as un témoignage moi avant tout quand la deuxième version de la émission. Tout là dans un témoignage na boy tu as na suka pour batala émission batala témoignage te. Ba témoignage il y a moi na wana oyo ba yaki na penza mutu akei pe mekei to lo ba ke akufaki. Maintenant ba na une église au sambeli pour na yo che maboko azongi. Oui. Et les cas ma famille belé toujours baptisé à Kindoki Makas. Moi on a 12 ans. Bah niaki est déjà coufi. Toba l'église chaos. Et puis c'est panique même dans le quartier. Bon qui est dans l'hôpital. Ngana ebisi maman moi. Beaucoup de ça moi en permanence. J'ai comme image bon monde. Na sangi c'est m'intercesseur bah au bazaki sur les champs. Bah me soupe wakendaki. Prière à 2 heures du temps moi na ebola. Moi na ebola moi na ekozwa Makas. Na ko zo bouteille mai na bondel pona ngona banjo bwa kile mwana la muki nzamba zongi si mwana wa vie c'est-à-dire ça na basala nzambe moko na moko za na grâce naï amen mwana ba dia qui est déjà na famille côté maman ne faut qu'il ndoki zala makasi mais heureusement ba yaki ko kota na église si ka Jésus-Christ azo réunir amen Donatan maman capable l'église ezali mais pour kota l'église na tant tozali senga na nzambe à l'action même état spirituel l'église wana à l'action état même ya pasteur wana et ça très important nous ya marabi so boza facilité c'est ça yo dit bien qu'avant to yeba na boy il y avait des temps observa qui au monaki nzamba ko convaincre yo yamba évangéliste na tonga église na yo pekaka ensemble moi nana zongi en vie petit lelo en bonne santé. OK.
pour vous montrer que Nana Sale la Ganzambe o Eshouakate, Jésus-Christ de Nazareth. Problème mignon soza na yango, ici faut dans la kondima. Maman moko, na repèse to kokota lango. Maman mo en France. A 5 nationalités pendant 10 ans. A Beninga a déclaré, na Binzambe, na Bimisi nationalité makamone fumam. Ba auto remettre passeport lobby. Auto benganga lelo, abi évangéliste, bomba bonzambe na yo. Maloba pambo lobela ki dossier na ngai, lelo ba benga. Amen. Combien de prophètes ba lenga mboko na Kinshasa? Suka. Mais ngai c'est ça. Yo boni ngosambela pona mutu yo senga na mutu mbongo. Action de grâce, spécialement offrande du pasteur, bon, n'y a pas de l'eau. Il faut pas filtrer le bateau, pour retour et vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas bêtise à handicap. Donc c'est un peu ça. Nous avons un témoignage, voilà. C'est sous témoignage, il n'y a pas quoi. Notre témoignage, on y balait, les alliés à Ndekouolo, à Uchangola, balai Mozambique. Oh, moi ça continue. Moi ça continue na kati ya nzoto. Libala belé ba zo kufa. Basi pe belé ba okena libala mabe yo bien moto. Vice versa. Vice versa mais il faut expliquer comment moké mariage nocturne. Tous en nous mais des gens voilà et puis tous on a aussi. Abiga. Abiga. La combat Jésus-Christ. Abiga. Amen. Amen. L'homme Attention, il y a Nzambe. Ici il y a la vie. Amen. Ah bon Moïsali, la combat Jésus. Ah bon Moïsali. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici il y a la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Reçois la vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Kota na nzoto, makila na Yesu kota na nzoto, makila na Yesu kota na nzoto, makila na Yesu kota na nzoto, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Reçois le sang de Jésus. 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 Amen. 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 Donc, c'est l'eau. Donc, nous avons touché. Amen. La combat Jésus-Christ, reçoit l'équilibre au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci en tout cas pour la image Johanna papa nengeni et salama moi si ando ka koti mutu to mobali ando ka koti moi Bible lobby na Matthieu chapitre 19 verset 5 sur kitiye sur lobby mobali otika baboti na kende akobala moi c'est beaucoup manzoto moko vous comprenez donc beaucoup manzoto moko en accord il y a 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 17 Bible lobby c'est lui qui s'attache
au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Mais celui qui s'attache aux prostituées, comme ma seule chair. Et pas Yesu boko ma molimo moko. Mais pas moi si boko manzoto moko. Bible le Bible boko meloko moko. OK. Tangu yo bali mwasi, obimisi mbongo bali mwasi andoki. Automatiquement bo sangisi déjà nzoto na kati ya mariage, bo sa la vie. Oyo ezalaki ya mwasi wana kokota yo. Soki oza mobali oza mwana nzambe, mwasi aza ndoki yeba ke mwasi wana ko dominer. Soit tu bien oza muta vie de prière makasi. Ou bien bokabwana pour Bible lobi ténèbres na lumière et koki kobala na ti yo za na ténèbres mobala za na lumière bokovanda penza malamu ti or ndeko ya bali mwasi andoki mwasi akoti na nzoto ozo comprendre akoti na nzoto a bloquer makamune nyonso tout a pc faiblesse sexuelle ozo comprendre alinga bomaya alinga lekisai ya on interdisaka na mutu nyonso longo sala choix benga basala nzambi o senga volonté parfaite nzambi mobali on azozwa moi so ngozwa est-ce que azar réellement na molimo nzambi état d'amnésia comment c'est très important le no batu belé ba kaboleza pona makambo ba 50% ya mariage réussite 50 mususu qui na ténèbres parce que tant mobali mwasi ya mabe ou bali mobali ya mabe mobali ya mabe ya ndoki mwasi ya ndoki mutu liboso bakosenga na monde de ténèbres kozala partenaire bakosenga yo mutu liboso. OK. Po yo balié ataz na bon moto bazo biso ke tie mon amour je t'aime tie mon bébé mon chou na ndenga butu ba mobali no wana lokwa za mutu ko na bisote faut pesa biso e. Sans oublier peut tozana ba famille to bimeli ba combat kindoki salaka. Bakoka yote bazo yote alors to bala na moi sandoki be mobala ndoki akosala neti pont et sera bando koka yote bakomo kota na nzela na okokufa avant. OK. Yango moni base belé na mibale belé bazo kabwana quand tenir makambo mariage nocturne même na Bible soko tangi mutuloko la roi Akab abala Jézabel soko tali bien Akab akufa avant Jézabel atikala pona nini Akab aza mwana nzambe makeba la Jézabel. Jézabel a pembousi Akab, a commis quoi adorer le dieu de Baal. Akab akabon nanzambe, Akab ya kufa kiava, ndoki moi si on a Jézabel a tikala. Otali histoire à Samson. Moi na nzambe totalement na moli nzambe. Peuple ya Israël bazana kati ya muumbu ya 40 ans na maboko wa Philistin. Muto nzambe atindi a libéré bana Israël na maboko wa Philistin. Mais akeko bala Delila, moi si andoki. Souka souka abimisa ki secret ya vinae o nzamba lobaki mutako yebati et pas moi sandoki bakati mutu molimo nzamba seni teking souka Samson za kindé liwa mabe ezana bato belé babala base mabe babala pe mbala mabe net na Bible ezana maman moko babala mobala mabe Abigail. Pourquoi David a botolaki Abigail na maboko ya mobali na ye nani Nabal pour mobali azaki ndoki. C'est très important makamona oloba mama Cynthia ozui mobali ndoki kabwana nae ou bien soki bobala na kinzamba eko lakisa yo après que moi sube mobali ozakana za ndoki qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu aies sango malam ko aborder avec amour. Papa tika musala neza mabe mama tika musalo eza mabe soka boy augmenter vie de prière soki na vie de prière boy ko tika yo oyebise pe ngalo to vendre sika mote toka bwana makambo ni ate akobebisa bana nyonso na kindoki après mutu boso ba kolia yo Rolanda poza munene aza kitoko lokwa kindoki leo pe comment moderniser au moins mobali propre na buto pumbwaka kindoki comme tiktoker kindoki comment moderniser mobali propre fashion ba lèvres ba ni tout ça on senti on dit matin mais na butu chef d'état-major ya bandoki au moins moi c'est kitoko bobi openza lole kitiao tala nzoto tala pembe biteni sirène na butu tango la ni nzoto tuni molimo te c'est ça ndo mono zaki homme d'affaires olandi mwasi wana ba faire banjo kita mbongo banjo kita makambo banjo si okomi par terre après lié yo lisusu okufi avant ya tikali a récupérer lisusu ba biloko na vraiment pona ni manquement ko tout na volonté parfaite nzambe frère na biso oyo autaki Angola nzamba délivrer yoka siko ba démon de bobima na nzoto soko za na grâce à nzambe to ko benga na ba démon na nzoto mutu koma
Ok, man. Moutongo peut tala munene frère na bisongo. Akoué ya na mabele. Donc quoi frère Joko? Akoué obi aki munene toka ba démon ba bimi azongi muke. Tika boy. Oh, naza batu baza témoin même nani ser kati bunga zaki témoin na délivrance wana batu bele baza témoin. Muto azaki munene akitimba la moka fioni. Ngaba munene batu musu ba kalongo ya ba démon. Yango bon tika ngana za na taille évangélique. Oui. Taille oh même na sekata, ils ont un problème de santé, ils ont un problème de sécurité, ils ont un problème de tension. Ils ont toujours normal la taille évangélique correct. Vraiment. Ok, dans ma place, ok, ah, mais. Ah, ils ont maison même. Maison même, on ça aussi. D'aébi, yo ngangai. Yo marié ba bomba ngando to ya nzela mai kuna. Ndeko na wana kenda longola mo sala bien te. C'est ça. Et tu as appelé nzanzo mona. C'est ça. Wana ndo zana na kutso kuna na sali rendez-vous émission. Au lieu que na ya kambala moko bo. C'est ça, vraiment. Merci. Et ben je to que mono vers la fin. Bato nyonso ba Holanda biso. Na ba balandi biso lelo ko esa bango. Na osenga na bango d'abord. Sambela pe na suka po. Tozana na ba service ya ba prière d'attaque. Na bondelaka. Na construction hein comme. Oui, na construction na zana ngobi. Achat. To comme na 4000 et quelques dollars. To luka 5000. OK. Pour to somba lupa. Et ko simba. Na osenga na bato belo bazana besoin bozaka contact l'évangéliste. Vous tapez na YouTube évangéliste Kuchu TV, vous s'abonnez massivement par chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h du lundi au samedi. Dans la prière en ligne, 1 heure du temps seulement. Des fortes prières d'attaque. Donc, si on continue à YouTube, au Sambelinanga, et ça na bato belé bazo bika ba délivrance c'est ça les mains. Et ça ba forte prière, nzamba lobelanga likambo ba prière d'attaque. Et ça prière moko makasi, vous tapez na YouTube évangéliste Kuchu TV sur moni photo nango s'abonner 22h côté en ligne, nga moko la même prière on a 1 heure du temps seulement et fini. Et puis tous en service il y a achat parcelle, to senga qui soutient na bana na nzambe, tous en a besoin to somba parcelle pour na église, sika toza tozo louer. Actuellement dans un œuvre na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga na Mbinza Ozone avenue Diantela numéro 14 na recevoir chaque dimanche après kilt si vous avez besoin oya komonanga na Kinshasa yaka na adresse o na tukoloba donc wana ezesika tozo louer mais to sala nzambe tozo luka bande ko ba ko soutenir biso pour na chaque parcelle. Ils ont volontaire, ils ont forcé, ils ont volontaire. Ils ont dit que évangile. Na lingina tsanzambe nanga ne preuve na soutenir yo zo ope moi libanga nanga na chepo na cha nzambe onga na bonde la ka okota makambo na. Donc tika kolo a pambola bino partout bobo sanate bo s'abonner na chaîne na biso ya prière évangéliste Kuchu TV. Nzambe ozanga sa to pambola bino. Amen. Mbote nanga pe na maman Colette Carlo depuis Londres, partenaire clé. Maman Colette Carlo, dans Londres. Colette Carlo dans Londres. Oui. N'importe Catherine Santos. Apôtre Catherine Santos. Na Winnipeg. Et côté Luanda. Santos c'est côté Kuna. T'es bon, voilà penza bateau ba soutenir la mission là. Na kata ba niveau te yaza na kata Canada. Vraiment. En tout cas, tu peux essayer bambote kuna moto nzambe prière. Église paix adresse nyonso. Tu vois déjà la paix na yambara dimanche après culte, moto a besoin aya kuta nanga aux 8 transports comme na DGC banabi ke batmi bana biso ba ta diaspora mais ba to Kinshasa donc soit on peut s'appeler numéro son assisi avenue Diantela numéro 14 na Kamunganga na Mbinza Ozone. Ba live ça ezaka kazo continuer chaque jour du lundi au vendredi na TikTok na zati na na YouTube au taper évangéliste Kuchu TV. Faut moi la toka kuna TikTok. TikTok na kota c'est pirement démoniaque. On contacte. Non kende kuna ti nazaka na YouTube. TikTok ezobimisa batu bonzambe makasi. Ezobimisa pena. Ezobimisa batu bonzambe ya un potopoto esala makula makasi. Potopoto ya makasi bondoki ki bo salité. Otali batu musu na soni makasi ba baby si penza et donc ezeloko yo sala mabutoko sala lango pona ko édifier bana nzambe c'est 100% batu kuna 80 ba normalité
tout l'école. Donc, au moment où YouTube, il y a des gens, des responsables. Toi, où tu Moussala, Fungoli TV, Narotala, Évangéliste Kouchou. Ah, je connais ce type. Ah, il est sérieux. Je vais le soutenir. Ne papa moi Arobenganga, na plus 243 9 98 99 36 59. Je crois, numéro dans des affichés. TikTok a un côté écran, option. Et côté déjà. Bah toi c'est la montée. Bah on sait la montée pour salité za makas. Page Facebook de côté écran. Et côté P hein. Page Facebook sur cliquer au on a TV. Ah c'est bien. Votre Nzambe to prier na biso. OK. Puis to clôturer. Nzambe a pas mbola ba la biso prier et puis on clôturer directement. Pour comment doyer. Biso na biso ba journaliste. Nzamba pambola bandi ko yoso ba olanda biso. Oya so landa nga esika zali okangi miso to sambela. Le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, le Dieu des miracles. Na sambeli pona bande ko nyoso balandinga de près même de loin. La Bible déclare selon Jérémie 23:23 aux Nzambe oyo salaka de près même de loin. Na sengi moto na Nzambe ki trabanda kuna bino yo mutozola nango zobela na longoli maladi na kombo Jésus Christ na fungoli banzela na yo na pamboli ndaku na yo na sengi makila na Yesu esopana ebomba bino yo mutozana bitumba ya butu Nzambe langa longisa yo mutozana ba problème Nzambe peso solution yo mutu bitumbeleki posa mokile sili na déclarer likolo na yo Saint-Esprit ezo en charge. Père de gloire, merci. Pambola bande konyoso balandi mission e bande kino suka na sengi ba ouverture ça ma vie na bino Nzambe langa bomba bino au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola bino. Capage TV. Capage TV.